topekisi mutu abina te kasi yeba ba musique oto binaka tobenga yango ba musique ya mokili to monde na ebite okomona mwana msha muke de grazali ko bina bato akumisaka ye mwana osoka zo bina ba mikolo so babinaka témoignage lelo koyoka mama oyo na âge ya 13 ans abanda ko bina na âge ya 15 ans abanda ko bina soki azoko bina nzembo ya franco soko bina rumba yo papa il faut suba la blamba kaka. Et bon, on sera bandi souhait de avocat tu premier somo kobina wale za kinini suka nango batali saki ke tar nu obina raboye tala kombo ya nguma oyo abini sarabatu kombo ya nguma wale za kanzoka sankai kokamo yango témoignage lelo nde esika na yaka kolala basola kisanga bimoni obinaka soko bini batu basepelaka bani tala na nde na ikomona nguma wana ya munene balobit soki nguma wana baluki na mabela zobina batu nyonso bazoningana okobina okita na mabele ba mususu mutu na mutu okosala ekobo wana koki kosala makamu nyonso koki kosala balobi na ngai esko yebi nguma wana ngapi na yebi ete abi sankai kombo na ye sankai mukonza miziki ezalaka rare bandeko omona ke mutu andima azali ndoki kasi image ya papa oyo eleka kala batindeli biso yango mpo totalisa yo koma eske mutu ali kondima ke azali ndoki boye seke abongoli motema deja nayebi te papa oyo ndoki 40 ans d'expérience ya kindoki alobi ye soki makambo infirmier ayebi te adoubla 5 fois na première primaire mpo kindokiloki makasi abénéficia nini eloko moko te bayibisinga ozali ndoki ya solo makambo wana oyoki ozali ndoki naza ndoki mais est-ce que vous pouvez expliquer biso ozali ndoki na ndenge nini bon service qui sont seli na salingo déjà 40 ans de service mais na kimaki pour nazaki na ange l'impérial suprême mais nazalaki penja le présenter ya makasi na sali 40 ans de service mais babengani ngatenga moko na sali na kimaki pour nazalaki na bajimele za komona ba distance 600 km ngo na ya komona ke soki na kangami eza bien te na ebité est-ce que ko lobango pena malembe parce que ça ko loba mbangu bato baza ko landa biso na limite na balanda biso na bokebi nyonso po na yebite makambo ezali ko loba eleki même mateya oyo bato bakoteyaka donc cela veut dire ko ya bato ebele loba yango malembe ozali nani ozuki ndoki ndengeni pas de problème pour les kambo ya vérité mutu aloba kango azala kaneda ba doute te ponga deng na sali mokambo ya kisoseli 40 ans de service yango ozomona ndengo ozotuna ngai mbala moko question yo soko tuna ngana ko yebiso donc sali solcelerie 40 ans de oui 40 ans de service soko tuna ngaba makambo ya makinfirmier ya makandise na ko yeba ngote pour la sala ki 5 double na première année primaire mayele zala kitenga misana ngai zaki na butu to memeli yo traitement pour la prostate mususu pour très simple pour la traiter maladie à prostate bande kotala. L'oignon de printemps ou l'oignon à feuilles est un bon traitement pour le cancer de la prostate sans chirurgie. Allez dans n'importe quel marché aux herbes locales et achetez pour 1000 francs d'oignon de printemps. On l'appelle aussi oignon à feuilles. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Mumoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika
latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio lokole esika nyonso bozwami bozala na France, bozala na Belgique, bozala na Espagne, bozala na Afrique du Sud, bozala na Angola et pas être parce que na biso mingi na Angola mikolo oyo mbote na bino longola pe matondo ezonga mboka bino tika to pesa mbote na mama na biso José na France mbote na yo, Doris Nurumbi mwasi ya boya mbindo mbote na yo, Charlotte Pigeon à Londres mama Charlotte Pigeon à Londres ayebi alekile banda kolamba te malambaka komi ya papa président Ibrahim YL to pesa tango na nzambe bokomi c'est que bien. Rit Ambamba 001 mbote na yo, Patricia Malungo na Toulouse na France mbote na yo, José Ngouma na Paris bonjour, on est ensemble bandeko tika na pesa su mbote na Teong Muteba Chila Muina depuis moi la city bokomi c'est que bien bandeko yambo to betelo lisolo bandeko oyo ki na sommaire wana to ko développer dans ba titre pona oyeba qu'est-ce qui se passe dans mokili o kasi soki okoti ndeko na sengi na yo o s'abonner yaya bandeko belé bali kota la biso mais pour la ko s'abonner c'est tout un problème yaya s'abonner to s'abonner to na ka ebele yaya soki émission radio lokole bandi benga ka bandeko to tonda poto yo ka mabombami yo bongo na nzambe et puis yo mto na lisolo ya kopesa ne komomba lisolo na ote yaka ko témoigner eza pona ko édifier bandeko mususu pona ko fungola esprit bandeko makambo elekela yo na vie expérience na yo yaka okabola ngona bandeko po ndeko moko abika soki ye po réussir qui ndeko la pas réussir peut-être yo koyaki kotika ndeko koyate na témoignage na yo ndeko mususu akobika te c'est que bien ndeko moko asekisinga na lisolo otobeti otubeta na tongo otolobi o ya papa wana ebemene corps na morgue ya ekomela masanga ya nyongo ay papa fisto masolo o beta kazaka ya solo to ya lukuta ya ezali masolo kaka ya solo na saka tondolo le karate awa manga le karate bitabe utuko na parole même pas awa solo na solo bokomi nuance auto betaka awa ezalaka toujours ya solo ba témoignage ya batu l'expérience ya batu na prometaki no li solo ndeng ba chinois ba osala batu ba viande na Angola boko zo ya ngolobi pasi ndeko la bino akenda bunga ndengo wana e kompe na Kinshasa nzoka ba chinois ba osala ba viande haché ala une de capacité témoignage ye moko pena boye somo to kobeti la bilongo lobi ndeko to chaba j'aime to développer dans le titre oyo bomoni bongo na sommaire
Voilà, Bilenge Kiti Kalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana dans ma histoire, bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, Ezawana Kakabona Mosepelisa, Biso, Nangana Bino, Toza et l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yaya ekabusi yoto ekabusi nani ekabusa biso to zali normal papa oyo azali mukolo alobi azali na 40 ans d'expérience na kindoki batu ndeko ebele basi batala interview ya papa oyo mais makambo ya témoignage ya Nzambe epolaka te lisolo epolaka te nalingi toso simba quelque chose mutu andimi aza na expérience ya 40 ans na kindoki est-ce kindoki aza na tina mote poso otali mutu wana soki imagine toso la 40 ans d'expérience na musala moko songolo osala na compagnie moko songolo osali 40 ans okomi partenaire siko na kindoki batindaka yo batindaka basala abwe ajue loko moko te aleli ipare lobi abongwani ya solo ba oba ebiye oba tala image okala boko combinaison papa o abongwana to atika na ye to azaka na musane ezalika sentiment na ya koloba papa o alobi ya doubler 5 fois na première primaire. Donc mayele azaki na mayele atanda mbute to betere pe masolo awa comment est-ce que ndeko mwasi oyo ba longola ye mayele nyos na mutu papa na bango masaki brillante pona kindoki kaka ye musala ki mécanicien yebité que infirmier yebité ye kaka kindoki nde azaki expert nango mais alobi atiki la interview ya papa o eboto zongo baba yibsinga ozali ndoki ya solo makambo wana oyoki ozali ndoki nazandoki. Mais est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui n'ont bon, service qui sont série dans ça, déjà 40 ans de service, mais na kimaki pour les qui na Ange l'Impérieur suprême, mais na qui penja le présenter à Makas, na sali 40 ans de service, mais benga ninga tenga moko na sali na kimaki. Pour les qui na bajimel les comme na ba distance 600 km, ngo na ya comme na ke ceux qui na kangami les bien. na éviter est-ce que koloba ngo pena malembe parce que ça koloba mbangu bato baza kolanda biso na limite pena balanda biso na bokebi nyonso po na yebi ete makambo ezali koloba eleki même mateya oyo bato bakoteyaka donc cela veut dire koteya bato ebele loba yango malembe ozali nani ozwi kindoki ndengeni pas de problème pour likambo ya vérité muto aloba kango azalaka ne na baduti te ponga ndenge na sali mokambo ya kisoseli 40 ans de service yango ozomona ndenge ozotuna ngai mbala moko question yo soko tuna ngana ko yebiso donc sali solcelerie 40 ans de oui soko tuna ngaba makambo ya makinfirmier ya makandise na ko yeba ngote pour la sala ki 5 double na première année primaire mayele zala kitenga misana nga ezaki na butu misano zalika na butu oui donc ozali ndoki oui donc osala na butu ozali mayele na butu mais na moyo zaki mayele te oui yebisa biso na kindoki zala ndenge bon kindoki ezali kambo moko penza ezali kapase po mutu aloba ngo boye po ile ka ezali kamoko ebombama tango nde ebimi yango yo mutu obimisi yango soko monene yango vraiment répétition ezali kapenza ya kobeba yango nde tozaka na habitude soko obimisi yango il faut okufa obie woso liboma alors sikoyo ngai na ya ko destiner na makambo wana ndenge na sala ngo makambo ebele na ya komona ke eza bien te na ko vivre na musala wana ti ya kindoki ti na ya kosala makambo tu ya koluka basala njambe po basala sangai bon makambo kindoki ezaka ndenge nini tango mwase azuzemi zemi soki ekomi ya 6 mois mwana deja na libumu na ye ya mama deja se abongami deja alors dès mwana nde abongami deja basosiri mususu bazana na catégorie ya kisosiri mais ngai na domaine nanga o nde na salaki nango na zaki na domaine ya le présenter empereur suprême. Alors nazaki na canal ya kisosiri ya famille représentant empereur suprême okay yo zalaki na ndengwa na nenga kindoki okay alors siko ngai nazwaki domaine o ya kisosiri ezalaki kaka domaine ya cadre ya famille alors nazaki cadre ya famille pour famille ezalaki riche alors nazaki pe commerçant na moi nazaki bafana nanga nazaki koteka nazaki pe kosomba pe baloso na tango elanga nazosomba café alors tango nde nazosala ba makambo soki makambo ekwe na famille même makambo ya liwa il faut nazwa mbongo nazwa même babiloko na satisfaire famille comme ça famille amona ke mutu wana nazosala or que misala wana eza musala moko ya kindoki de mbongo wana zaki mbongo ya kindoki okay alors siko tango nde moi c'est akomi na zemi ya 6 mois
alors soki ndoki azana angle na côté ya papa ou bien na côté ya mama nde sikoyo bakoyokana ndenge balokisaki ngai na côté ya mama na côté ya papa bayokanaki alors papa na ngai nde koko na ye oyo nde abotaki ye kombo de Lunga Poba kombo na ye nde bazwaka ngai kombo ya Poba pe papa azaki chokela mavambo alors ngai yango nde bazwaka ngai kombo ya Poba chokela donc Poba wana ezali kombo ya koko ya papa na ngai oyo nde papa ne oyo nde abotaka ye koko na ngai oyo nde ya papa alors nde pemba kuwa wana dalobaka wana pemba kuwa wana onde azaki na ikeko de fe koko na biso mobo onde abota ba mama onde ababoma bachana iloko wana yende de fe pemba kuwa wana na lobaka wana alors siko ngai tangu nde na bota maki après ndeko ya mama onde abota mana ye lubumu moko azana kuwa pemba kombo na ye papa ngo kuwa pemba alors siko papa wana kuwa pemba wana yende mutazaki ndoki alors siko ndekone ya mwasi lera balaki ndekone ya mwasi azaka kobota kaka bana soka boti mwana mwasi kaka ye kobota 5 ya bana basi alors ndekone wana azaki ko seplate muta azaki kindoki azaki kaka noko nanga kuwa pemba wana alors noko nanga kuwa pemba azaki ko regete ndeko nangai ndego zobota kaka bana basi kobota boye penza ngana zo seplate alors pesa ndekone ya mwasi so bongo njambe ndenga zo pesa nga bana oyo ya basi nga siko na kosala nini mbo to sambela kaka minga pesa mwana boba or ki deja azalaki deja na makanisi ke azwa zemi ya mwana mobali po azwa mayele na ye akotisa na mwana wana akobota siko ngale na ye kozwaka zemi ko yeba te soki ndengine na yebile kinga zemi wana ya mama ngande mwana mobali na za wana mbala moko po azaki pe sorcerie ya infirmière ba sorcerie pe ba infirmière basalaka pe azolata baga tanga zolata alors soko zando ki ya 12 malais tam susu zando ki makamu susu mais soko la ki na kuru wana ya ki sorcerie ingénieur sorcerie ya ki docteur moi osala acte wana ezate il faut luka muninga le asala acte wana ndenga to moda kamuta sala e kuru ya ki meniser il faut asala kaka na département ki meniser wana biso pe kuna ndenga wana alors sikoyo ye mama na ngai talaka ka tangu wana ko sambela ezalaki na ngote orike soki bazaki ko sambela mbele tangu makambo wana ezoya moyeba ya kokuta ye isika moko ya boye kaka ya libanda ezate parce que muto soka alali na ndako soka zana Saint Esprit alala kaka na libanda alors Saint Esprit yango ndi encadre kamoto yango oyoka okay yango oyoka ka bandenga bakomaka na makoma mike soki njambe atiki yo ozaka kana libanda mais soko zana kati ya jambe ozandiro mutazana mulangi membe basoso bazotambola mpesa zana mulangi soso azomona kaka mpese mais moya mona yezate mais makambo ya njambe talaka kandenge bunga donc moye te yango nde biso tozui pouvoir ya kokozala mo 40 de service ya kisosiri boy même ngamo kuna ajo na zana ngona regata soki na sala kana njambe bia soki na tanga kana classe ya moy tamsusu na lingi na suka boy te yo tanga ka classe abutu na stanga kia ba classe ya butu ya kindoki na classe ya butu na yako tanga na premier trimestre na yako suka na 5e primaire kaka on de biso ya butu wana na yako zo licencié en droit domaine physique démologie kana le monde invisible ba yako domenga il licencié en droit ya kisosiri wana ba yako domenga ba pesinga musala ya ki général caporal. Alors, il y a que général caporal, wana nazana capacité ya kokende même na niveau ya ba Kinshasa, même na niveau ya distance même ya 1500 km pour le kokanga mo. Na kokota pe na se mabele na niveau ya 10 mètres. Na kota mo na ko yobimila tina kata chambo olala kana kangyo pe. Yango mbona kamuta chemwa bitikele na ndako mais muta parvi kokota na kata ndaka yeko kanga même moi. Alors ba OK, oye kubomaye. Alors sikoyo tande na saliba makambo yonso na ya komona ba defe noko na ngai bazo regete alors sosi onde ya kinfirmière wana akoki kozana capacité ya kolata baga alors moi sitango nde alali ndenga na tango ya kale batu ko sambela boye kaka tamususu muta ko kende kaka na beta sali kaka na munesi ndidi sedi mwana district santé alali kaka biso ndenge to yekola kaka ko sambela yango wana kaka alors sikoyo okomona tanga lati baga abimisi mwana wana tango abimisi mwana wana moi silera alali abimisi mwana wana eval ba ine de matin OK ba 2h de matin zaki ndengai mwana ngo onde na solo abimisi na libona OK siko na zo del fote ndenge ba lokisa kingai OK alors abimisi mwana ngo na maboko boye alors amemie na distance même 50 mètres c'est pas même 3 mètres c'est pas même 4 mètres c'est pas même 50 mètres même à 100 mètres comme ça c'est pas kaka ba niveau yon salinga même ba 2 km. Mais ayebi déjà temps akoya ko songisa. Alors tant ndo akena ye kuna azosala yo ba entraînement.
ozomona azozwa bakrashe na yo azotia yo na mwa bididi omoni ke mwana moke ntango abanda kolia soko tie mwa biloko ya mpenzi oyo balamba ozomona mpe ye mpe azolembola asikoyo ngai naza na ngai mwana moke ntango bazotianga mwa bakrashe na ye wana na monoko ngai mpe nazolembola alors parti nazolembola bakrashe na ye wana deja mpe nazozwa mpe na nzoto na ngai deja naza na ngai mwa mwana moke mais deja ozomona deja ozomona ngai moko donc mwa mwana yango donc ntango bazopesa mwa biloko wana azomona esika azali donc azomona sentiment alors ntango mosusu soki asali ndenge wana azozwa ilungi na ngai azokotisa ngai na se na ye oyo nde place na ye oyo nde ya mabubu na ye ya makolo oyo azokotisa ngai mpe na se ya mapeka boyo alors lere wana akokalikile vers ba 3h30 à 3h du matin aya kozongisa ngai aya kozongisa na libumu ya mama na ngai alors ntango nde nazongi bon na ba 4h wana mama lere azolala azomona ndire bandoto bon basi mosusu bazali kozala na chance ozomona na ba 3h wana ayoki pose kosuba abimi te mosusu ake kosuba alors lere amoni pose kosuba wana azoresone ndire libumu eza lisusu te na ndenge ezalaka bo moto aza na zemi asentraka meme ke aza na zemi mais okomona na babutu wana azomona ndire aza susu na zemi te mais akozala na pose ya koloba ndoto wana na batongo oya komona te mosusu na ba 5h wana lere azolamuka deja komika na ire akende mai akende kotoka mai obie azo mwa achauffe mwa biloko ta mosusu mobali na akendike mosala atia mo café ba 7h30 wana ba 8h30 wana deja azobonga makende bilanga soka akendike mosala azobonga makende mosala ndoto wana ebungi yango nde mwana nzambe soka azolala il faut azalaka na habitude ya kotia mwa papier na kaye alors ntango nde mwa makambo wana ya butu lere azoya deja mbala moko akomi mpo soki okomi te okobosana ngo kaka mpo ntango mosusu na ba 4h wana ba 5h wana bakoya kotoke yo ntango mosusu makambo mosusu dosi wana mwayo ozwa mwayo kobomba ngo bien bien ezalaki te alors sikoyo ngai ntango tosali ndenge wana defe noko na ngai kosala ngai bageste wana alors naya kobotama bandeko mingi so bayebi kokola bazali kobela baprostate kasi vo me prévenir que guérir yango awa na radio lokolo toyelaka bino basolution ya makambo nyonso tuyaya toyeli yo solution comment est-ce que prostate oyo éviter yango ezwa yo te landa mwa reçu oyo ya moke tosunga tolakisaki bino façon mosusu wana bandeko balobaki wana tokosomba biloko ebele mwa ete kasi tala tofouye mpo biso tofinaka na le passé tofouine tomoni sikoyo video oyo mwa séquence oyo etalisa yo comment est-ce que olongola baprostate papa, bon mon que la radio le côté pense à rabino papa, to s'abonner papa, to s'abonner à la radio le collègue boya benga muninga tout la collègue de service est-ce que s'abonner déjà pas fisto au s'abonner déjà à la radio le collègue t'as la ma mission qui là alors makama kitoko tout ça là tout pour la laisse pour awa émission oyo ce que sili mutu na simba quelque chose c'est que bien t'as la résumé oyo comment traiter prostate et motozonga pour la prostate faites vos commandes. Yaya pona ina lobi lelo to kobeta lisolo to témoignage makambo itali kobina danse video moko yo tambola sikabo na réseaux sociaux batu batinde linga papa Christophe ni nyendanga ni tala video oyo bazo koloksa comment est-ce que les Africains aiment danser quand l'Afrique danse. L'Afrique en général, en particulier les Congolais, mais l'Europe se développe, l'Afrique danse, les Chinois se développent, l'Afrique danse, les Américains se développent. Biso kobina, oui kobina zali ngoma bete, zali pe moko ya culture na biso parce que ba koko na biso ba na pe kobina, ba binaka, kobina l'action ya esengo. Mais oui, balobaka chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ta kobina ezali, ta musala ezali. Soki to si tanyo surtout to tia ngona musala. To tia tanyo na mabina, to sala musala erning. Il faut se distraire pendant un temps. Mais tant que sous musala ba biso musique. Est-ce que musique auto binaka? Boye musique utaka. Musique ya mokili bien sûr. Nana sala ke musique wana binama. Ebe ta kitoko ndengo wana. Yango témoignage oyo mama la biso ko pesa lelo ye moko ko pesa témoignage boyoka musique wana ba yebisa ye uta pa nani ndekolo musique wana bokoyoka yango. Mais avant tout, tala nu ndenge rechi onde ko sali constat la bango. Tu le que c'est vrai. Que pendant que l'Europe se développe, les Africains dansent. Non, tout le monde que c'est vrai. Voilà, d'après nous, on travaille aussi. Mais pour avoir rafraîchi au mémoire, dans notre vidéo, on va faire le moto son. 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz
Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bananyos tu Mada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo o raté, na raté. Kaka na soirée wana Mi José, restaurant Mi José ekofungula bongo officiellement bandeko. Boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City. Yaya ngana zanga te to kutana na soirée Lupanda. Yaya musique ya gogo, musique ya indépendance cha-cha-cha. À l'occasion, Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Mouteba Chilamwinda yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Mouteba. Yaya il faut kaka osala po moko o vivre yango musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala Montana ya kozala Basho ya kozala Fere ya kozala Soda ya kozala Bougie ya kozala Yichi ya kozala Trae ya kozala bakomatisa putulu na rumba congolaise. Boya to sepela Lipanda indépendance to zuyango. Yaya na zanga te bandeko. Adresse numéro 90 Victoria Street, Perro Central. Tokuta na saluana papa toko sepela indépendance ya Congo. Ozanga na zanga te le 30 juin à partir de 17h. Yaya Ngana kozala yo ozanga na zanga te. Animation culturelle Fiston Pelende de la radio locale, mais aussi Corsi Mangaribi Tibi Bangonde bako anime soirée wana. Yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street na zanga te. Yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Bonjour à tous, chers spectateurs. Nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo passionnante. Nous avons préparé du contenu incroyable que nous sommes impatients de partager avec vous aujourd'hui. Les Noirs dansent. Pendant que le monde avance, pendant que l'Europe émerge, pendant que l'Amérique triomphe, pendant que l'Asie se construit en Afrique. Les Noirs dansent. Oui, ils dansent, ces Noirs, ces bons Noirs fabriqués par la colonisation. Pendant que les jeunes Européens lisent et écrivent des livres, pendant que les jeunes Américains créent Google, Facebook, Microsoft, YouTube et vont sur la Lune. Pendant que les jeunes Asiatiques fabriquent des missiles, des smartphones, des voitures, en Afrique, les Noirs dansent. Ils dansent dans les églises, chantent pour louer Yahvé, Allah, Elohim et d'autres dieux qu'on leur a imposés et aller en boîte de nuit, ceux noirs, pour la plupart, ne songent à rien sauf à danser. La nuit est faite pour dormir, mais les Noirs dansent au point d'oublier le travail de demain. Pendant que les jeunes Chinois viennent envahir l'économie africaine en occupant tous les secteurs pour faire fortune. En Afrique, les jeunes fuient l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Ils rêvent des bureaux, de la fonction publique, de l'Occident, de gagner à la loterie, mais en attendant, ils dansent. Oui, ces Noirs dansent. Ils dansent la danse de leur déchéance. L'émotion est noire. Pendant que les jeunes occidentaux créent des ONG internationales pour se développer, ces Noirs dansent pour finir le lendemain dans la famine, pour enfin se laisser duper facilement par la politique et s'entretuer et laisser la place aux jeunes occidentaux venir avec leurs ONG pour voler nos richesses. Ces Noirs dansent et boivent dans les boîtes et bars. Pendant que les jeunes Chinois sont dans nos mines d'or et diamond pour travailler nos richesses à leur guise. Oui, putain, ces Noirs dansent, ils dansent, pendant que nos chefs d'État corrompus vendent nos richesses sous train aux Occidentaux pour le futur bien-être de leurs enfants. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo.
Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien continu et pour avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Vos likes, commentaires et parts. Yaya nalobaki yango na ebandeli topekisi obina te kasi tala obina yaka wapi obina laka nani obina ka ndenge nini miziki oyo ya mokili tobenga ya mokili eza na makambo ebele ndeko azopesa témoignage na osala mwa résumé ndenge expliquer kuna kata témoignage wana expliquer très bien ye na age mwana moke bana ekobina makasi yaya okomona ozala mwana moke mwana wana ndenge abina kayeboko ba mwana nga bina lokola danseuse ma danseuse te Njoko yebite molimo neza nakata mwana na yo. Et comme la rappelle bino to boye on a film soit dans danseuse jeune fille 20 ans 19 ans danseuse mais ko bino ya bina kalekina ba danseuse ba linga rudu ya ko senga yake ne obina. On s'appelle la kawana peut-être Maman a peste témoignage ta ki jeune fille azaki plando ki beka basa Bukavu bassin pene vanda beauté kitoko dikol muke na se pena bassin soki azali ko bina à l'époque yemo ko expliquer bino banzembu ya loi ya franco de mi à mort rumba pena do rumba papa simba mama be rumba papa ifa suba soki wena mobali na yo na bar to na feti soki azo bina mobala sengi abina mobala na ofa suba bokomi ozala bana awa faut to penda po to ba ba code pour comprendre c'est que bien asala bon na 4 bibali aswana kutu na ba sa mbali msusu ba beta mbali mba mbata dikoloko ya yi tangu so de bimi boke so ya mo de yaya botina wa ya mo emission o atala ba mbasala wayambo yo po binisa batu batu bape moi pe comme ya yambo we faut senga pardon te je te salue en passant bokecho yambo combat na weta noble on respecte combat tout un chacun de nous voilà ay papa fiston nga ko bina mabina ya swede soki nazo bina kutu bokecho premier alinga zo nga comme ça nga danseuse botina bokecho émission oyo ayebi solo oyo on ne ko témoigner lelo alinga comme ça danser pour nazo ko bina ko leka ba danseuse na ye nzoka nini molimo ya danse zaki na kati na ye pito wana tango alali nzamba talisi ye nzamba talisi na Congo te na Congo tango soa ke poto akela poto âge à 15 ans tango akomi na poto grâce moko nzamba sala pa na ye abana ko mena masanga te to pesi masanga on dirait grog amela masanga te amela masanga sala ba dégâts mais kasi tango alala ka jour moko nzamba talisi ye yoko bino obina kawana. Est-ce que pesa ka lokumu oyebi musique ebona ewutaka wapi nani asalaka bino obina ndengo wana balakisi ye tango indaka na piste wana concert ezobeta bazobeta miziki nguma bimagado nguma wana alobi kombo na ye Sankai misemo pa yemba nzembo ndengo wana ade voilà tala ba révélation autour la salon de radio lokoli yaya soko rataka partie de Mandong l'aventure mystérieuse kala o rataki ba na caméra ya papa na biso Georges Mbanda tala keba la caméra msusu yangoyo tala aventure mystérieuse msusu yangoyo radio lokoli télévision yaya to s'abonner po awa boko mona makambo ya somo yaya oza na témoignage masolo ya fina ko bomba te yaka benga biso soko bengi biso ndeko ozi biso te komitu kusamate tika la biso audio beta lisolo to ko beta kaka ndenge yo lingi beta biso za rendez-vous ate c'est que bien yaya soki po to beti lisolo omoni ke tali solo na yo mais to beti yango bien te po to beta kaka ndenge ba pesa kapso inventara ngote osala droit ko benga biso allo oui papa Fiston radio lokole oui au moins lisolo wana obeti yango mais ça que na bien te ezala ki boye to ko pesa o espace o ya expliquer o éclaircir dans opinion pour a ezala ka pembe na pembe vérité bokombien papa Fiston Nzamba ki sangai tango yindaka na piste wadoki nguma moko do badaso oso mona badaso babina kawana ntakera ngo za nguma wana kombo ya nguma wana Sankai na badeko ba awa misemo pa imbarango bebe sunte mbona Sankai oui Sankai bo combien c'est que bien eza pena ba terrasse mususu ba bar mususu eza pena ba kombo wana
donc yé presque nguma soko bina donc allez et yindi na piste na bango chaque fois grand maître Franco Luambo Makiadi alias demi à mort hein alors demi à mort ya ba de ko bango dengo wana ya soko ke muziki to muziki to ko na boîte to ba de la eloko wana zaka soko na ya moka batu ko na boîte to la concert na yebi to soko ba ta inspiré na diable to na nzambe basi na ba na nzambe na yebité parce que moko au moins na mutu super bongo na été bon bongo na mais akena kapeka concert ezala ngoma na ndenge na ye biso ko ndona ka batute bongo ale baloba indi nini taba sa indi so sake doki nguma na pena ye sankaya iso sankaya koti na concert indi yo ka show baby na podium bino tubo ya ko mona ndenge somo to mona wata na ba concert ya Michael Jackson mutu pena ko mona fan azomona pena do musicien neti kaka musicien pena ayamba musicien doki bolingo ya musique ekoti ye nzoka sankai wana osala makambo yaya bosambela rapport na biso bosambela rapport na radio lokole to beta ka basolo o pona ko nuire te pona ko nuire te mais pona ko lamsaka esprit oza émission éveil ya conscience to pekisi yo musique te tala ne ba di ko sala so ba vidéo awa que pendant que l'Europe se développe, les Africains dansent. Pendant que les Chinois se développent, les Africains dansent. Yaya, est-ce que vous avez vu qu'en 1985, 85, les Congos étaient plus que la Chine, non? Vous avez rapport à Nini, la Chine, Balia Rama Tembele. La Chine, oh, Chine, Balia Rama Tembele. Balia Rama Gorodo. Bakoma Kolia Magorodo, Bakoma Kolia Kolia Miselekete, pour passer la roue à Kosakalate, passer. Tout est un animal, babane ko liengo pour la passi et tika pendengo wana. Mao Tse-tung a senga aide pas bon président Mobutu. Mobutu akenda kuna lela bi non c'est pas possible. La kopesa bino pour nini oyo bolona kayango bobuka kabole apo boku faranta late. Mobutu apesa bango matembele. Yango tilo la Chine balaka bate Mobutu apesa bango matembele wana. Nous étions plus que la Chine, mais tala lelo. Alors, les Africains dansent, la Chine se développe. Tala Dubaï, vidéo moi étant dans les réseaux sociaux, non, photo. Dubaï en 1980, qui en 1980 Kinshasa. Kinshasa était plus que Dubaï. Mais tala siko le Dubaï. Tala siko na Dubaï. Tala Dubaï, tala Kinshasa. Toboy musique té, toboy bobinate, mais chaque chose en son temps. Mais na link quand même, on a un témoignage oye ba musique yango utaka wapi. To pekisi yo ko binate. To pekisi yo kende bandule te. Ke na yo ndule na yo, beta ndule. Le 24 oyo, le 24 juin, ba Gaulois, ba kozala stade des martyrs. Bonne chance à vous dans la kuna. Kaka le 24 wana, bangando pe, ba kozala stade municipal ya Masina na la coste. Mais yebaka tango indaka sankaya yaka imagine tango sankaya yasko wala yo na position nini autre lobagité to lobi yaya landa na témoignage ya mama o yembo na lingi yembo ka bête na bino boyoka et puis tout ça commenter na suka landa mama o. Oui, papa Fisto, bonjour, na kaniso za bien langolo nzambe na libota mopemba Zamba pambola yo, pambola wa batele su makasi. Musalo ozo sala, okende liboso. Batu nyuso, baza na posa koyoka yoka kandenge tozo yoka yo. Oui, na ebisaka yo na bandaki kobina. Azalaki su nazo bina. Donc ma bina penzanga nazo mona nazo bina na normal. Mais comment que maman moko tango na komi le msuko bondela la chika ki masumu nyoso me yakobina wana ikendeki nokite yakobina wana ikendeki nokite situ nzembo ya oke jaze bimaka wana bona yebiso batite nangote ozo ba moto soki alingi okokoma kizengi okomi komi jembika kitisa matisa papa tokena na petite sœur nangai po isika abalaka na ngirengiri wana italana kana yamba ezalaki na diagonal na yamposa siko batu baka kotala biso
balobi tokende wana biso tomelaka ji bango bamela bière. Papa tokenda wana garçon azaki ngundera kendaka Angola azaki marié na deux enfants toyebaki mpe mwasi ne bien. Papa tokelere moko batie nzembo wana ye na muninga na ye azaki kolinga petise na nga azolinga ete mpo azaki na mobali na poto moto aki na biso bana mike atelemi babandi obina nga mpe na bandi obina na ngundero wana. Jésus papa batie nzembo wana moto soki alingi yo okokoma kizengi okomi diembika. Papa na bandi obina na mwana mbali wana bana moko mambala bi Claire tala papa pantalon epoli apoli na pantalon abini uzobina na ebite mbala moko elengi sali ngayo papa phénomène wana ezaki suna nakoma na remarkaki ke danse wana badanse fona tika parce que nga nazaki suna bandi obina na mutu neti mabina slow mabina oyo ya kokangama wana neti aba oke jazz wana papa phénomène ene esala 4 mibali baversa na bilamba so motemuka bozobina verse epi na remakaki so nazobina okomona bato nyonso bazalaki wana ata moto azalaki na mwasi na ye il faut atika mwasi na ye abandaka kotala esika nga nazalaki kobina il faut abanda kotala basi wana bazalaki kosala zuwa omona bazokanga mbela bango ozotala nini nga nazala ozotala ezalaki baphénomène wana nga bitetete nakoma ose rendre compte na non mabina il faut natika nga nabinaka ndenge nini eske esika nyonso nga nazalaka nga nabinaka koleka bato nyonso. Après bakopine na nga bazalaki na lopango bazalaki papa na bango azalaki directeur ya Onatra azalaki na masuwa na ye Lomela. Papa mbala moko babengisa Bokecho aya wana Bokecho abeti swede wana banze monele rebimaki ezorenye wana papa nakota kobina balobi mwana mwasi oyo awuti wapi azobina koleka na badanseuse na biso boye. Papa nazalaki kota likolo moke kota ase na vimba bassin bongo soki nalati jipe nanga ntina genou nazobina okoboya balobi na nga yaka obinaka na biso na bite te nga donc naza danseuse te mais balobi ozobina koleka na badanseuse na biso nga bite na biso kozobina motu nyonso efa atala baye kobengisa pele mongo pareil nga bite bamongo wana basepele komi Claire na biso ya bamongo yo za mongo za moswahili te nga bite nga bina mekaka kaka mena donc papa nazalaki so papa na biso aza na mkwana ye na esengo asepeli omona apo azali camarade ya Verkis Kamongano omona Verkis Kamongano nde wana aza kobima na mwasi na ye bebe Kigoma mwasi apa na biso mpe azalaki moto ya Kisangani soki basali concours ngama naza kokani ngama naza kozwa mbongo papa akolesanga mbongo bayebaki ke na binaka ntango sikoyo na voyage na 15 ans na voyage na ye koya Lyon ntango na ye epai ya tozalaki kobina bango bazali komela nga namelaka te mpo nga namela masanga te. Ntango nakenda kobatisama na age ya 12 ans et demi 13 ans na Nzambe malamu nalalaka balobi nango moni yo masanga elakelami mabe mpo na yo ngulu elakelami mabe mpo na yo jamais mokolo moko koki kolia ngulu Nzambe jamais mokolo moko okomela masanga. Papa nasalaka 1 an naliaka ngulu te nga namela masanga te banda na botama ti sikoyo na da 13 ale na batisami 13 et demi grande sœur na biso mwasi azaka premier para commando ya basi atinda nga kenozula nga skole nanga nga nakanisi ndalobi zwa skole nanga fungolela ngai nazwa skole wana nafungola papa olokolo fungoli skole okomela ngo papa nga bina melaka te babitika bya komela ngo papa aforsanga amelisanga masanga wana tango koma katikati na koyevani 2 jours na la mukate 2 jours na la mukakate babi mwana oyo masanga na zoto ne salaka lokola drogue
bolonga ke bobo maye nana me força ki amela masanga o papa ngana mela Allô? Sangate baloba na ngana ngono ndoto mukolo grand sœur na biso ameka na sala de journal la mukakate so demi koma après ba ko sala banalize esika tukendaka na memlinge na polyclinique moko balobi kene na nzoto na mwana akomela masanga te za lokwa na nzoto na ajira kama sanga sala ka lokola drogue papa ta guta faire pamba sukuna na komuni kumotoka na komo transpirer na ko ba tangu na ye na poto et pas grande sœur ngosu basalaka anniversaire ba invita kanga pa muninga moko basala anniversaire basali ba flûte à champagne ngapi na melaka champagne te na melaka masanga te utimela esela ke loko te za papa kamoni ba oya mike ba tiaka na mela papa ba mona na komo transpirer et pas ya grande sœur na zola mukate ba memanga ya komema lokola mutu ya malade. J'allais te poser quelque chose. Je peux t'emprunter la carte pour acheter la crème solaire? Lokola mutu ya malade. Donc, tu es comme en étape après, bah il y a la flûte à champagne. Na meka champagne bo esalinga mabesoso. Na balobi tozai ko me ko forcer amela masanga melaka masanga teza solo azai ko sate. Donc masanga ya donc na nzoto na ye kaka flûte à champagne ya mekike no lalisa mutu bo zo kwa hotel matali nga kufa. Bon. Na ye kozonge pa ya grande sœur après anniversaire nde esika na yaka kolala bazolakisanga bimoni obinaka soko bini bato basepelaka banitala na nde na ye komona nguma wana ya munene balobi soki nguma wana baluki na mabela zobina batu nyonso bazoningana okobina okita na mabele ba mususu mutu na mutu okosala ekobo wana koki kosala makamu nyonso koki kosala soki nguma wana zobaluka mutu na mabina se ya mabina okoki kosala eloko nyonso meme kolala na mwaso kosala makamu kolala na mobali donc elengi wana izosala bato balobi na ngai eske oyebi nguma wana ngabi na yebi ete abi Sankai kombo na ye Sankai mukonza miziki abi ba musicien mingi ba utilisaka ye bazoka pouvoir ya kobina epai na ye abi yende wana nguma wana yo moni oyo suka zoninga na batu nyonso bandi kobina bakotika tata lali na mabela ko baluka bashite ye wana mukolo mabina donc yo pe soko zobina réaction wana esalaka na kati na yo papa tangu na ekola mukana bina na FC grande sœur mbani lokola zaki ancienne église à l'époque cousin na zaki pasteur mukolo église bake ba FC pasteur Alex ngana témoigner papa mukolo wana moitié a excédé 150 personnes 125 personnes ou 130 babongo la ki mutema batiki mabina po ekiria ba yawa nezalaki ekiri pe soki bandiko bina longwa na nzela ezalaki soki bandiko bina mbala ya ezalaki soki batie muzi na kolinga yote mobala ya ezalaki soki batie muzi akovanda tata bochango 10 fois kobina 10 fois donc ezalaki ekiri pe ya mabino elinga mabina papa batwana nyonso mukwana batikaki mabina c'était ça merci. Voilà, d'accord. Je crois Olandi Omoko ndenge mama a témoigné. Commentaire ezate. Alinga ki oyoka tolingaka miziki biso tobinaka miziki tolongole mutetanga mona benanga pe miziki. Mais yeba miziki robina eutaka wapi? Boki kolo miziki. Nguma kolo miziki oki kombo na ye. Papa Fiston tolobi papa Fiston yelo baki boete ote ngana robi yangote bakena monde wana bayebi kombo ya nguma ya musique balo ba mise ba etusaka ye na yoko ngutu pele banzembu Sankai oui satobina yango ba musicien ba concert baganga indi kulwa madi akoko indi nini yelo na indaka bozo ka indi yebelo ko indaka oyebite Luambo demi amo Franco aloba yango clair soko ye concert
to ke boîte de nuit ke bar c'est comme minuit kozwa moi osa yomoko kozwa moi si ya moi si ya liberté osa pe yomoko kozomba la liberté zara moi si na yopo bandoki bakoti o to loba kite to lobi on a pas to oubela mingi te to awa mukuse to suki awa. Merci na maman Charlotte Kaputu la dame de fer, sponsor officiel la chaîne Oyo Radio Lokoye Télévision. Yaya sokoza le sola ko pesa benga biso yaka pesa de soto ko bete yango kaka donc to bete yango okomi c'est que bien osali pe na publicité olingo sala publicité ya maison na yo ya ONG ya plateforme ne surtout benga biso to en contact na service commercial to ko solo la kaka yaya okomi cette télévision communautaire. Merci na mamari na umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage bokomi coordinatrice de la chaîne Oyo Radio Lokoye Télévision mais aussi Radio Lokoye TVD yaya to s'abonner pe na Radio Lokoye TVD sur aucun na YouTube obeti Radio Lokoye TV2 et comme ça yo Radio Lokoye Masolo yango wana o s'abonner to kutani prochainement dans numéro sur Radio Lokoye Masolo. D'ici là portez-vous bien, santé de fer à tous chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokoye Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.